mboka oyo ezangi banzela ezali mboka ya kokufa na yango président de la république Fachi Beton akoki kolela bana mboka azali kosala biso banzela moderne azali kobongisa banzela mpona kofaciliter déplacement ya population booster économie locale pe mpona koaméliorer la sécurité routière na yango asali banzela ebele. Émission Nabino, misala ya Fachi, tozali awa pona kolakisa bino partout. Président de la République azosala misala na kati ya République démocratique du Congo. Ndakisa awa na ville province ya Kinshasa, toza na route rocade oyo ezwi kubanda mitendi ti na aéroport ya international ya Njili. Réhabilitation ya Avenue Kulumba na Masina, réhabilitation ya Alevert na Ngalema. Banzela ezali ebele o mokonzi mboka asali biso na ville province ya Kinshasa elongo na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Désormais bobanda kozwango awa na FM télévision partout misala ezali kosala. Kende laba ya, laba OK. Kuna Oh, kuna. OK. Ah, 0,21. Tiga no, tiga. Na 23. 01 六十年。On a pas 23. Émission Nabino, misala ya Fachi, mbote na bino nyonso balandi ya FM télévision, na boza ebele bolandaka émission Nabino, misala ya Fachi. Alors merci na babone nyonso o bozo partager l'émission, bozo aimer, bozo commenter, en tout cas esa biso malam ming surtout bapel Nabino, esa biso bien ming. Alors nabi ke bozo ebele bolandaka chaîne o FM télévision, bande on a biso ya Belgique, bande ko Paris, bande on a biso ya Allemagne, bande on a Bruxelles, bande on a biso ya Australie, na Australie on a moni pasteur Jacques Kafwa. Papa Motema Malamu, en tout cas mbote no merci pour notre soutien pour la chaîne o FM télévision, merci na mama, merci na bana nyonso na ndaku na kati ya Australie, en tout cas nzambe abatela no bando na biso ya Brazzaville pour benga kingai, bando na biso ya ba Congo ya Congo central, bando na biso ya Boma, Matadi Mwanda, en tout cas nzamba pa mona biso boze belé bando na biso na Bandundu, bando na biso na Chikapa, boze belé bando na biso partout dans le monde. Lelo toza awa na commune ya Mongafula, précisément na quartier Mitendi. Pai wapi na telemeli awa eza route rocade o bazo sala epai mokonzi mboka eza na trajet ya 73 km. Alors ebandeli na aéroport international ya Njili eye ekoti Njili e traverser eleki na Kimwenza nde awa ti na Mongafula na quartier Mitendi. Alors Mitendi awa ekobima et bimiti route numéro 1 bypass, route Oekenda Tiba Congo, et traversée et qui na pompage, bamboudi, donc route rocade yango eza na trajet à 73 km. Alors, celle déjà est belé. Nous mona si na simanasi bozo mona eza na chantier, ba salon misa na facilité mais route comme déjà praticable, ba déjà bazoleka, ba mitugezoleka malgré tout ba salon nzela. Alors, route o eza grand projet ya kosakanate ba président ba leka na bango na mboka oyo kasafu ba leka
président Mobutu Aleka, président Kabila le père Aleka, président honoraire Kabila le fils Aleka. Mais lelo, na moment il y a président Fachi Beton à Salibiso et logo Oyo, route au Rocade. Rocade Oyo, ça 4 bandes. Dans ce moment, il y a 2 bandes, il y a minene. Donc, il y a un projet qui est alors, tu fais ça à d'autres, tu as un cabino, Bolanda, route Rocade, Awa, place Nazana Miteni, Petit Nanjil, place Rocade et tout Anina, boulevard, il y a Lumumba. Alors, merci beaucoup à l'incroyable Miran Kianvu, merci à la presse, merci à la préfinance, à la caméra, merci à l'ingénieur Gilles, en tout cas, à l'ingénieur Gilles, merci à Bandego Nyonso, merci à Jocelyne Matoko, Dade Matoko, Igo Matoko, Galvani Matoko, Nandoï Nanga, Fali Matoko, en tout cas, à Pambola. Alors, tout ce qui est Balandi à FM Télévision, en tout cas, Bolanda Route Oyo, Awa, place Tobandeli, na place Ezokendeko, tout année lana, boulevard ya Lumumba, Nanjil. Merci, Totiki Bino, Bolanda. Le linge sale, c'est la famille. De la famille qu'on saura les contenus. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, Tolingana, Tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sikabitumbate. Ezali lisolo yabana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Le point focal c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Le pays brûle, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres en subissent. Toyokana, Tolingana, Tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sikabitumbate. Ezali lisolo yabana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lieu de partage du pouvoir. Plutôt un lieu de prise de conscience pour casser l'avenir de la RDC. La concertation sur la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. La concertation sur l'économie, secteur productif et finances publiques. La concertation sur les désarmement, demobilisation, réintégration sociale au rapatriement de groupes armés. La concertation sur les conflits communautaires, paix et réconciliation nationale. La concertation sur la décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Surpassons-nous, oublions ce qui nous divise. Et cherchons ce qui nous unit. Vive à la nouvelle citoyenneté, abat les intérêts personnels. Vive à la jeunesse patriotique contenue. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, Tolingana, Tosalisana, on sait la concertation. Le linge sale, c'est la famille. De la famille qu'on saura les contenus. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, Tolingana, Tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sikabitumbate. Ezali lisolo yabana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que
les soleils brillent. Les points focaux, c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas. Alors, merci beaucoup, Bandeko FM Télévision. Awa tozaka na route rocade. Alors, oyo wana bozomo na route secondaire. Donc route secondaire basali pour na et permettre mituka eleka. Donc so kenzela oyo obimela ti na entrée ya route bypass na mitendi wana na arrêt Grand Hôtel. Donc bandeko babi arrêt Grand Hôtel. Donc so kenzela o mabele ko matiko na dans route so basala on pour na route secondaire. Donc ba mituka oyo zo uta bypass ba rond-point ba cité verte ezo bimela awa à les rocade et mati rocade et tinjil. Donc il y a déjà praticable déjà bazoleka mais quand même route principale ndango bazosala na misana non facilité mais ba créer route secondaire mo pona bandeko ba traverser. Alors merci beaucoup Totiki Bino Bolanda route rocade ndenge zali to ça sous commentaire té donc Bino Bolanda route rocade ndenge to bandi awa oza entrée ya mitendi yango bimeni awa. Alors toujours continuer. Tu vas regarder préfina. Tous les cas, vous allez toujours branché dans FM Télévision. Vous allez jamais décider. Merci beaucoup. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, Tolingana, Tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bitumbate. Ezali bisolo ya bana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Les points focaux, c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Les pays brûlent, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, Tolingana, Tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bitumbate. Ezali lisolo ya bana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lien de partage du pouvoir. Merci beaucoup Balandia FM Télévision. Nala sir bino bozo mona tozo continuer na reportage na biso ya route rocade. Alors bino bozo mona route rocade yango yo. Donc toza na kati ya route rocade. Donc tola Sabino vraiment place to bandi wana na mitendi. Na place tozo kendeleti place route rocade et bimele na njil. En tout cas vous avez décidé vous avez toujours branché na chaîne na bino FM Télévision. Merci na Pasteur Jacques Tafoa, merci na Docteur Peter, merci na l'incroyable Miran Kianvu, merci na ingénieur Gilles, merci na bandeko nyonso o bolandaka émission na bino misala ya fati donc route rocade yango yo na sibino bozomona eza un grand projet ya président de la République Fachi Beton oyo azo réaliser na mandat na ye route oyo eza na trajet ya 73 km donc depuis aéroport international ya Njil si ezokende si na pompage na Mbudi eza 73 km esalama te na République démocratique du Congo surtout na ville province ya Kinshasa tozwa route ya boye donc oyo eza bijou ekotikala biso des années en tout cas balobi soki tokondima mutu te mais tondima ta misala na ye bandeko bazondima président Fachi te quand même tondima ta misala na ye bino bozomona mosala ndenge ezosalama route rocade yango toza sur route rocade tozokende vers Kimwenza donc touti mitendi maintenant tozokende siko vers Kimwenza donc tolakisa bino vraiment nzela oyo rocade bozozwa kaka baparti epa bato bozozwa kaka baparti maintenant toye kolakisa bino vraiment route rocade yango oyo nde donc eza nanu chantier bazosala nano misala
En tout cas, bandeko nyonso oyo bozo aider biso, bozo soutenir biso chaîne FM Télévision na ba prière, boza ko s'abonner, bozo décourager té, donc toujours boza connecté na chaîne na tout cas nzambe apambola bino vraiment. Donc route rokadi yango bozo mona bino moko. Donc toza awa. Donc ndeko outi ba Congo bozo kende njil, okende matete, bozo kende kingasani, okende masina ndeko ko mona no pasité. Donc kitano kaka na mitendi aussi bango papa nazwa moto na kende na okende njil. Donc awa vers eza pe bien pona ko diminuer ba embouteillage o eza na nzela oyo ya mitendi. En tout cas route numéro 1 bypass ezaka na ba embouteillage ya ko sakana te. Donc même si biso poto koma ezaki problème très sérieux, donc embouteillage moko ya somo mais soki nzela oyo esili route oyo soki esili nayebi ke bandeko biso bana kin bana konga en tout cas tokozala vraiment satisfait na nzela na bino oyo rokade. Donc route rokade kaka ndenge nati koyebisa bino ezosuka na bypass te na route numéro 1 te, ezotraverse ti tozokende ti pompage mitendi. Dans route rokade yango bandeko bino bozomona ndenge nini misa ezosalama na route rokade. Donc en tout cas mosala vraiment ezosalama vraiment na ngolu ya président de la République Fachi Berton. En tout cas mosala kitoko vraiment pour la route rokade. En tout cas merci beaucoup bino mo bozomona mosala ezosalama FM Télévision chaîne oyo partout dans le monde bolandaka chaîne na bino FM Télévision, surtout émission Nabino Misala ya Fachi. De petite princesse Mbote. Le linge sale, c'est la famille. De la famille qu'on saura les contenus. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bitumbate. Ezali lisolo yabana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Le point focal c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Le pays brûle, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bitumbate. Ezali lisolo yabana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lieu de partage du pouvoir. Plutôt un lieu de prise de conscience pour tracer l'avenir de la RDC. La concertation sur la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. La concertation sur l'économie, secteur productif et finances publiques. La concertation sur les désarmement, demobilisation, réintégration sociale au rapatriement de groupes armés. La concertation sur les conflits communautaires, paix et réconciliation nationale. La concertation sur la décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Surpassons-nous, oublions ce qui nous divise. Et cherchons ce qui nous unit. Vive à la nouvelle citoyenneté, abat les intérêts personnels. Vive à la jeunesse patriotique contenue. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on sait la concertation.
concertation ou dialogue. Ezali sika bitumba te. Ezali lisolo ya bana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Le point focal c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Le pays brûle, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bitumba te. Ezali lisolo ya bana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lieu de partage du pouvoir, plutôt un lieu de prise de conscience. Alors merci beaucoup Bandeko. Nous continuer un reportage na biso ya découverte ya route rocade. Alors awa tozaka na commune ya Mongafula. Alors mais to poussani to avancer vraiment bien mo bomoni ou na nzela. Alors awa to komi pembeni poto ma tout près ya Kimwenza. Mais na route rocade kaka. Donc bien mo bozomona ndenge musala ezo sala en tout cas musala esama ya ko sakanate. Awa bazo protéger zélo. Bon on est bazo ta béton. Na sibimo bozomona donc musala esama donc tout ça toujours na route rocade. Alors merci Bandeko nous au besoin d'abiso. Alors to continuer to qui ne kola sabino si na place au route au esangani na commune ya Njil. Alors le linge sale c'est la famille. De la famille qu'on saura les contenus. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bitumba te. Ezali lisolo ya bana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Le point focal c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Le pays brûle, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bitumba te. Ezali lisolo ya bana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lieu de partage du pouvoir, plutôt un lieu de prise de conscience pour tracer l'avenir de la RDC. La concertation sur la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. La concertation sur l'économie, secteur productif et finances publiques. La concertation sur les désarmement, demobilisation, réintégration sociale au rapatriement de groupes armés. La concertation sur les conflits communautaires, paix et réconciliation nationale. La concertation sur la décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Surpassons-nous, oublions ce qui nous divise. Et cherchons ce qui nous unit. Vive à la nouvelle citoyenneté, abat les intérêts personnels. Vive à la jeunesse patriotique contenue. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on
c'est la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bitumba te. Ezali lisolo ya bana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Les points focaux, c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Le pays brûle, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le... Alors merci beaucoup Bandeko FM Télévision car ndenge botiko landa route à Rocade to banda na bino banda mitendi to ye mwenza. Alors awa na simananga bozomona pont oyo eza pont ya Mayanjili. Batu mingi bakuna mingi ba Mayanjili na quartier 1 na pont ezaka na Shekina wana Mayanjili no Mayanjili bandeli bakoto so likolo do ono soza Mayanjili. Alors Mayanjili oyo ekaboli ngambu na ngaboye nazana monga fula so traverser na ngambu kuna eza Ntsele. Donc pont ekaboli monga fula na Ntsele. Pour finir yaka masa tout ça découverte. Donc route Rocade eko traverser awa mais ndenge eko traverser awa ezala partir awa te eko traverser à partir à Kuna. Donc route Rocade eko traverser ba ça la pont ya munene oyo eko traverser na cible numéro bozomo na préfina TV radio te oyo za Mayanjili. Donc ne to traverser boye to traverser na ngambu ya Ntsele. Donc ngambu wana eza ngambu ya monga fula ngambu oyo eza ngambu ya Ntsele. Donc mais route Rocade bazo sala pont kuna nde ekobima kuna donc eko traverser na mai kuna donc pont ezaka droit moi pont secondaire pour bato baleka mais en tout cas merci beaucoup na bala nyonso obo ndenge émission na bino misala ya fachi awa to komi siko to koti siko Ntsele comme ça to ke tina quartier 1 place au route Rocade ebimé na quartier 1 tola mboka oyo ezangi banzela ezali mboka ya kokufa na yango président de la République Fachi Beton akoki kolela bana mboka azali kosela biso banzela moderne azali kobomisa banzela pona ko faciliter déplacement ya population booster économie locale pe pona ko améliorer la sécurité routière na yango asali banzela ebele. Émission na bino misala ya fachi tozali awa pona kolakisa bino partout président de la République azosala misala na kati ya République démocratique du Congo ndakisa awa na ville province ya Kinshasa toza na route Rocade oyo ezwi kobanda mitendi ti na aéroport ya international ya Njili, réhabilitation ya avenue Kulumba na Masina, réhabilitation ya Allée Verte na Ngalema. Banzela ezali epele o mokonzi mboka asali biso na ville province ya Kinshasa elongo na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Désormais bobanda kozwango awa na FM télévision partout misala ezali kosala.